ABC One Television. ABC One Television. Fidèles abonnés de ABC One, boyebi ke biso to lingara bino mingi, bino pe bolela biso ya trop, sans biso, bino boza ba information te, sans bino biso pe tozalité, to pesi bino mbote na esika nyonso ezwami bino, oza na France, oza na Belgique, oza na Canada, États-Unis, partout bolandara biso Afrique du Sud, Angola, to pesi bino mbote. Mbote particulièrement na maman Chantal Ayao pour na confiance pe asalaka biso toujours tozawana pour na kosala mosala. Merci également na Papa Osé, merci l'équipe Mobimba ABC One, ensemble tozo travailler pour ekende malamu. Totali mboka oyo République démocratique du Congo, tozo longa makambu na makambu, lelo makambo lobi makambo et mbakata artiste na biso Franco Luambo Makiadi. Lelo makambo lobi makambo bele ezo bima RDC, tozo comprendre te ezo utawapi politique ezo simbate, économie ezo simbate, en éducation ezo simbate, bana bazotanga malamu te, santé n'en parlons pas, nyonso ezo simbate na mboka oyo. Alors bande comme sou balobi o non ba politicien na biso mitema mabe eleki, mais ça pena bande comme sou o bazana misu moko spirituel o bazota la RDC sur le plan spirituel, bango balobi problème ya RDC ezo uta plus na monde spirituel, c'est-à-dire tant qu'elle est spirituelle, il y a RDC to et Afrique Mobimba, et ça arrangé te to coespérer na développement te. Alors on a plateau na biso ya lelo tozo solo là sur développement et République démocratique du Congo ainsi que de toute l'Afrique, mais tozo talango na angle moko spirituel. Alors thème na biso ya lelo ezali, est-ce que le christianisme est un frein pour le développement de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique? Ezali a solo ke ba religion to bonzambe ya ba paya ndeza kokanga République démocratique du Congo ezamboka na biso pe Afrique Mobimba ekende liboso etombwama. Est-ce que za poto sambela kanzambe ya ba paya nde bande comme so ba benga christianisme une religion étrangère? Est-ce que za yango parce que la majorité na biso toza ba chrétien toza détourné to bungi spirituellement ndezo sala que RDC kende liboso te to eza na makambo mususu parce que biso to yebi Jésus aza sauveur universel, mais bande comme so balobi te aza sauveur universel te ayaki pona ekolo moko to ba nation moko particulière. Alors sur ces plateaux toza na bande komi balé o ba osola na biso pona tina oyo na droite na ngai nazali na pasteur Didier Lompinga ye aza susu a présenter te parce que to yebi mosai na nzambe na nguya oyo asunga kape biso mingi na makambo etali spiritualité yepe asunga ka biso to orienté mboka oyo malamu na gauche na nga bongo nazali nandeko dilwa banza mboma ye azali ndeko to bazo linga ba religion africaine. Alors on a bango mibale tozo solo la ko banga te commenter tinda question na commentaire bande ko ba ko répondre yo ozape na likamusu solinga ko bakisa to sala ngone to sala kango loko le talibiso ko zanga te ko partager lien ensemble to landa émission o tina suka na ebike na suka mutu na muta ko zwa solution na problème o pe question na biso to poser et ko zwa et yano. Alors sans plus tarder na bandi na nous na droite nanga. Bonjour pasteur Didier Lompinga. Bonjour Maman Sera, bonne année na balandinyo sur ABC One. Papa Didier, nabi kozaki na mabondeli bo limbisa qualité ya voix na ye, azaki na mabondeli juste koluka elungi ya Nzambe na kozonga epai na ye kala mingi te, nazo kende lisusu na mopanzi. Nazo kende lisusu na mopanzi nanga ya gauche loboko nanga ya mwasi pokuna na kende koloba bonjour na papa Dilwa Banza. Mbote mama Mayandu pe mbote na bandeko balandi banso baiba toute semaine libaku ya Rolanda biso na mokolo malelo. Yo lobaka bonjour te. Bon, tant tolobi mbote tolobeli yango na moko ya balangue nationale na biso. Parce que mutu akufeli mbamususu maman na 3h. Olamuki na tongo bonjour. Alors ils a bon déti nini.
parce que na mbote nde na minoko na biso na bankota na biso ya mboka nde place wapi tokoyebana bokolongo no banzoto yango no moni ndeti nga ko bandana lamuki eloko kaka na tiena monoko eza brosse alors sinon te cause à la jour mais zangi cause à la bon alors yango no moni na lobeli na kota na biso mbote kimia kati na etumba. Voilà, merci beaucoup ndeko Dilia Banza bo limbisa ya mope na banda obenge Calva mais yebisa inga ke Calva wana eza kombo na yo bakata yango molai penza ya Calva ezani Kaluvangi Dioko Kaluvangi Dioko ingeta Kaluvangi Dioko baninga na yende o bakola na ye babande ko katela ye kombo wana Calva. Voilà. Ndeko bo comprendre ndeko alobi bonjour. Soki mutu na liene ete ndeti banda tonga cheka boss na monoko. Est-ce que jour na eza bon? Ponga na loba na ye bonjour ou bien saki na mosango na ma mieux faut ko loba ka mbote. Mbote elaksi kaka salutation to pe ko permettre oyeba état ya santé ya moninga. Alors tozongi na thème na biso, sujet na biso ya makasi. Est-ce que le christianisme est un frein pour le développement de la République démocratique du Congo ainsi que de toute l'Afrique? Papa Didier Lompinga. Nazongi epai na yo papa, bandeko oyo bavandi ba réfléchir, ba tali malamu, balobi les spirituels attirent le physique, spirituel ne dominaka. Tellement na kati ya République démocratique du Congo, so to bito fonga maman muke na Afrique mobimba bandeko, bazana baza babungisi identité spirituelle, bandeko batengami bazo sambela Jésus, bamsu bazo sambela Mahomet, ne sali ke Afrique et se retrouver parce que banzambo tozo sambela, baza banzamba bapaya. Réponse na yo. Merci maman. Na c'est pas écoute parce que ndekonde mutu azana makambu ya koloba yango mingi yende mutako ya koloba mingi mais lokola opesinga micro kola zwa lokumu to landa makambo to zoloba christianisme eza nzambe ya bapaya par rapport ya quoi nzambe na biso eza nani car les cieux et la terre mutasala ngwaza kanza maintenant tant tozo ba nzambe ya bapaya likolo eza nani mabele eza nani nzambe ngo awuti wapi oaye kozala mupaya. Voilà, likolo eza ya nzambe mabele eza ya nzambe nzambe de mutasa likolo siko nzamba bapaya wuti wapi nzambe aza moko obele moko na mokili mobimba ndeko Calva maloba omboka wayo matondo mingi mama Mayandu na kopesa biso maloba tolandi papa na biso kuna ndolenge ya mituni alobi nzambe oyo asala likolo na se aza kaka moko ndenge nini biso tokomaka tina tango esi tolobaka toyambaki bonzambe ya bapaya yango nasepelaki to vérifier yango na kati ya Bible wana osimbi eza Bible eza Bible nasepelaki to vérifier yango na Bible Exode 3 3:14 torokitango tina mwase kuna tokendo kuta nini tokendo kukuta ke nzambe kitisi révélation na ye pa ya Moïse mais tant nzambe azo kitisa révélation na ye pa Moïse ce qui totangi yango passage wana balobaka na biso nini nzambe azo yebisa Moïse na yoki mongongo ya bana na ngai kolela na bowumbu na mabele ya bapaya wana déclaration ya nzambe liboso ya Moïse alobi na yoki mongongo ya bana nanga kolela na bowumbu na mabele ya bapaya bongo na poni yo Moïse po obikisa bana nanga na bowumbu na mabele ya bapaya. Alors ce qui papa na biso pasteur alobi nzambe aza kaka moko mais awa siko na kata Bible na passage autopesi ye moko nzambe kasi ye wana peka moko. OK bon ce qui tolobi ye wana ka moko to kwa koyeba ye na sima mais nzambe wana apesaka déjà kombo na ye alobaki azali Yahweh Abraham Isaac pe Jacob donc bakoko wana bazate na bakombo ya biso ba africain to pe ba yinda ozomona donc il a qui directement que nzambe wana ya biso te puis nzambe wana yemoko ami baki parce que Égypte na cartographie ya monde ceux qui tozu Égypte ezalaki na terre na biso ya Afrique alors toute origine ya Afrique eza noire
malgré ndenge o balakisela biso ba film ngo po bango bato bazwa ki possibilité ya ko sala ba film wana mais tangu ye moko lobi ke ayoki mongongo ya bana na ekolela na mabele ya bapaya directement nzamba moni ba africain bapaya par rapport ya peuple israélite o bazalaki bana na ye donc ndene sika ona tokoloba la religion christianisme eza religion importée et pas na nzambe ne mutabandi ko benga biso bapaya nzambe nde mutabandi ko benga biso be égyptien bapaya yango no moni bonzambe na bango petango ye awa et monani keze ya bapaya. Voilà, merci beaucoup. Réaction à Papa Didier par rapport à Ndekone Ngapé, si namoni Papa Didier Lompingapé, Azana Bible yepe atangi yango Nzambe yende mutabandai ko benga biso bapaya, c'est-à-dire azalaki Nzambe ya Moïse. Po yena Moïse baza même origine biso nde lokwa toza en Afrique nde babenga bapaya. Papa Didier Lompé. J'ai béni l'Éternel. Nazokanisa masolo to solola epesa biso boanya pe makambo ebele sala. Nalingaka tosala ba débat moko intellectuel pour aider bato tozo lobela eza ba discussion te pour muta gagner mais non beloko moko namoni ndeko afungoli ka Bible afungoli Bible ya Nzambe Bible oya afungoli fallait afungola Bible ya Nzambe ya ye oh yes la mais afungoli Bible oh Nzambe loba et puis problème eza makasi eza problème ya interprétation il y a interprétation ya maloba o tozo lobela toko kende kutu musika ndende kwa lobito ke na Genèse nde chapitre 12 pour masolo e bandi wana tangu Nzambe azoloba azobenga Abraham alobi Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, va vers le pays que je te montrerai. Oh, yeza histoire ya famille ya Abraham. Yeza histoire ya monde te. Histoire ya famille ya Abraham, Nzambe abengi Abraham. Mais Nzambe to semble à celui le créateur des cieux et de la terre. Et puis tangu bazoloba awa no lisola christianisme et bandité mama. Christianisme et bandi wapi. C'est ce que nous pouvons lire dans la Bible. Allez-y pasteur, allez. Christianisme et bandi wapi. Christianisme et bandi après Christ. Tangu Yesu aya kufi azongi bato Yesu ateyaki nde baye ko palanganisa sango ndenge kimbangisme bandi après kimbango Nzamba zo lokumu nde eye ko panzana ekomi christianisme tout christianisme eza religieux bato nyonso bayambi Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi na bango c'est ça le christianisme. Moi, mon problème est par rapport à quoi christianisme est cause ya Nzambe ya bapaya. Or kendeko nangai toza na même Bible. Wapi Nzamba bapaya, wapi Nzamba solo. Wapi Nzamba bapaya, wapi Nzambe ya solo. Eko kalva na zongi epai na yo, oyoki en quoi christianisme est religion ya bapaya. Parce que lelo kimbangu pa botamaika awa na République démocratique du Congo, mais ça pe la bande ko mususu oyo baza ko étudier kimbangu o pe basali kimbangu loka moi idole na bango po na ba indépendance, po na moi éveil patriotique. Est-ce que bande ko na pe ba ko yiko loba ke bazo sambela Nzamba bapaya. Matondo mingi. Bisoko tout temps papa lobby to simbi mingi pe o simbi pe ka Bible. OK, yango to ningi to répondre. To simbi mingi Bible ya moni Bible kako ya zanango. Yango pe ka biso to zanango akwa ibon kolobela Nzambe ya bapaya. Balobaka na français, il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Moyibi pona ko kangaye esengeli ko kangaye ne lembo ya eloko o ya yibaki. Or, tango mindele bayi. Bansenya ki biso par bouquet ya bamikanda oyo parce que les mots Bible est un nom propre yangote les mots Bible est tiré par la bibliothèque alors sur hôtel a romona ke po benga ma Bible az ensemble bamikanda mingi nde basangisi na mukuse lokwa mikande komi mingi nde babengi Bible alors pona nini biso to saleli yango na simbi yango et non comme référence na quoi ça peut inspirer yo. Na simbi yango pas même le con inspiration parce que na kati awa derrière yango moko est inspiré té. Alors derrière yango moko ka ndenge ba komango bo est inspiré té. Ceux qui te ko kende ko revoir Luc chapitre 1 verset 1.
docteur Lee Kazaki clair ya kolobake amona ki bato belé ba koma ki ba ministre en parole alors c'est peli ça qui est ndé na tourner yi passer ki ba recherche exact ndé pa ki corrélater makambo ya relater donc au quoi komona ke Lee Mati na marque donc on soutenir que Bible les a inspirés na lobby les inspiré par rapport il y a ba confusion to lo en français l'erreur est humaine parce que biso toza ba humain ce qui erreur est comme divine wana comme nzamba maseki alors na mukanda o les inspiré na mukanda o ko zamba msu ya nzambe ezana ba erreur bazo beta lisolo moko mais batongo ba beti yango tantôt moi si wana tsaki yesu mafuta na makolo tantôt na mutu kuna batangi kombo côté mususu batangi kombo te alors nangai pa nanga na ndimite que inspiré mais pour ni na simbiango tipo esalanga ke naza na foi chrétienne mais na simbiango téléphone nanga muto ayibiango na moni mais nini zo lakisa ki muto ayibeki téléphone nanga fona mona soit carte mémoire nanga soit basimi nanga pa na ye soki téléphone o mona na te oh mais yote muto soki téléphone comment za na basimi arosanga na explication repesa ngai lokola mundela yaki akosaki biso awa ke biso nyeso tuto uta koko moko ke biso nyeso tunzambe moko mais tu ko vérifier livre oyo na kata livre oyo ba pesi biso soki alobi ke ezalaki par ya famille Abraham mais lokola Abraham mutapona maki bongo Yesu soki abota maza descendre na alors c'est que boto makambo Yesu pe to tika yango et kende kaka na part ya famille Abraham po bimina singa wana ozomona alors biso tozolobela yango pona koloba nini pona koloba ke lolenge bayaka kote ya biso awa na Afrique yango te kosambela o balakisaka biso to sambela nzambe o bamemelaka biso awa yete ezalaki par convention spirituelle na convention spirituelle biso tonyo kolaka bango 430 ans en Égypte. Égypte ezaki mabele na biso. Alors vouloir ou pas biso pe africain toko futa yango to si to futa yango ici là. 430 ans au bana Israël banyo kwa meli en Égypte c'est si biso pe to futa yango ici là donc ce qui nous sa précision to bandi ko futa nyongo wana le 3 mai 1491 dès que le roi Zingankuru andimi kozwa baptême balongola kombo Zingankuru babengaye Jean Ier a combien de roi à Portugal ce que tout ça la calcul tozwa 1491 tout ça lango plus 430 ans pour te dire ce qui est la boni résultat kobima 1921 donc ça dit quoi ça dit que tant que comme en 1921 to kokisi 430 ans donc yango moni mokila molimo bazala ki président ya kotine de la biso molobeli ya kotine de la biso Seigneur et Sauveur Fumukimbangu donc tango telemi alobi pe naza mokonzi pe mobiki si ya bino bayindo na eko biki sa peuple Congo na bayindo ya mokili mobimba donc pendant tout ce temps biso tozali na Sauveur te Sauveur na biso ye kaka na 1920 non to lobeli tango nyongo sili parce que soko ningo sala moitié ya 200 ya 430 ans et ko pesa biso 215 ans alors uta ko banda 1491 si to koma na 1706 or na 1706 to zaka na histoire moko awa ba brila ka jeune fille vive ya kimpa vita na mwana na ena mokongo alors ba tolo banini banlongi topé baye o ba kumbela ki biso sangwa lubiko balekani et alors Jésus aye tango nini Jésus aye tango peuple israélite et kotaki sous la captivité romaine yangwana ayaki po atsangisa bango ate ya bango bomoko topé apesa bango loi ya création ya tata mokeli po bango nyonso bazala ini alors soka lobinde tike à quoi obiso tozolo la religion importée na osepela totanga na mukanda na Siracide totanga na Siracide 23 to kendo kuta nini kuna na mukanda na Siracide bakomi boy Siracide 23 bakomi boy sagesse et loi de Dieu. Tout ce qu'on vient de lire, c'est le contenu du livre de l'Alliance qui nous liait au Dieu très haut. C'est la loi que Moïse nous a prescrite, c'est l'héritage des descendants de Jacob dans leur communauté.
Voilà, merci beaucoup. Papa Didier Lompinga, nazo zonga pona yo. Vous en a 3 minutes. Balobi Jésus aza sauveur ya bapaya. Pourquoi? Parce que ayaki pona ko répondre na ba besoin to, na ba difficulté au peuple Israël azaki na yango tant akotaki na captivité. Alors que biso na moment on a tozaki na besoin te ya sauveur parce que tozaki na biso na captivité te donc muto ya libérer biso azalaki te. À cette époque-là, Jésus ne répondait pas aux besoins africains. Réaction na yo papa. Maman nazo bandolo baboye to ça l'émission pour battre comprendre. On comprendre que ndeko nanga makambo lobi tango lobi na ye makambo inspiration a lobi bible est inspiré. Mais auto tanga sirasi azua moi la Bible. Ah ben on le la pièce à conviction. Non maman, qu'est-ce qu'on appelle le mot inspiration, cela veut dire quoi? Il faut en place moko oh yo puiser no yango neza ko inspirer makambo zoloba. Donc Bible eza lokolo inspiration pour na po yango Bible eza inspiration nyonso eza na mukili oyo eloko mo eza libanda Bible eza te. Yango moni na bi na kanisa ke eza débat moko biblique. Mais eza débat biblique, eza débat moko historique. Parce que c'est un débat biblique to kende to ba makambo eza na Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à makambo? Vous verrez que parce qu'on dit que pour nabiso ba indo yesu eza nzamba bapaya si quoi lobby après ce exemple Israël ta contre la boumbu Moïse aye pour délivrer ni Israël en Égypte na émission na yo thème nango eza est-ce que christianisme eza freinage pour le développement africain ou bien il y a Égypte eza en Afrique mais en Congo te so total en Égypte bana multiracial na kati Égypte mindele baza na kati Égypte bato baza na kati Afrique to ana ba pays o eza uniquement ya bato baza kuna baza mindele ba Tunisie ba Maroc ba Algérie ça c'est d'abord un toqué Congo tozo benga freinage ya Congo par rapport ya nini. Je pense encore dans ça une émission moko na loba spiritualité au eza na Congo ndenge ezaleli. Alobi lisusu Yesu tangoye parce que Israël bazaki na boumbu na empire romain. Ça veut dire pour na ba romain sous Yesu za mupaya. Parce qu'il y a délivrer Israël na boumbu bazaki na empire romain. Abi aye ko yokanisa bango. Ko yokanisa banani ko yokanisa ba juif. Bible lobby, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point réussi. Maintenant, à tous ceux qui l'ont réussi, il faut que les makambo Bible zo banandenge zo kende. So kinde kwa zo ba nazo linga to ba makambo po bandeko bana biso ba tirer loko moko. A expliquer ngai. En quoi le christianisme est freiné le développement il y a Congo et puis Afrique. Voilà. Merci beaucoup. En quoi christianisme est empêché? Parce que babi soya qui pas juif ba rejeté yango akoma ki na ya bisonyoso o tondima ki eto komi bana nzambe par Jésus-Christ. Matondo mingi mama mayandu na repesa biso maloba. Yamboto lobela freinage ya religion christianisme pas na biso ba africain. 3 minutes hein. OK, papa uto lobela loko moko alobi. Égypte est multiracial. Afrique, il y a l'élo, ils sont divisés en 2 parties. Tous en Afrique, moi, l'écolo, tu bien grand Afrique des Maghreb. Est-ce que tu peux pas comprendre que pour nous, Afrique, n'a pas l'écolo, ils vendent dans le poisson. Au cours remarqué, l'Afrique des Maghreb, bateau va vendre kuna na institution na bango bateau basimbiango, ils allons planter, car c'est ça arabe. Alors pour nous, les arabes, des basimbi, institution bamboko wana. Alors ils sont clairs. Ismaël tanwa botamaki parce que Ismaël barabe pa na biso ba yindo baza banankazi. C'est-à-dire oui, ba botami pa ser na biso moko moi si Agar. Alors papa lobi na biso wa lobi, il faut toi tirer ba akanisa ke za débat moko biblique or Bible za inspiré, nzo ke za débat moko historique. Mais alongola nanu inspiration na Bible tout dans la Bible na tendance nango est-ce que au Bible bete la rabiso et ça les événements du passé est-ce que ça histoire histoire alors ce qui te relobela Afrique des Maghreb to pesa banan kazio wana kuna po bazalaka na mabelete yango biso banoko na bango to tikela bango mabelo wana po bavanda kuna alors tant to zolobela
christianisme donc eza frein tozongi na place wana fali mato ko limbisa tozongi na place wana pour la moni biso nyoso toseki donc to pesa ba to benga ba maghrébien o baza bana kasi na biso ba uti na gare bazanga ki place nde to pesi bango eza clair pour nous comprendre ngo excusez-moi pardon muke parce que est-ce que to ko pesa baloba non papa ça ka na micro est-ce que papa na zo se plano makasi ndeko na ngai tu peux penser que yo mwana nkazi na yo aye pa ina yo on se comprend au PC chambre de luxe par rapport à bana yo parce que quand nous parlions de ça, nous voyons en Afrique les Maghrébins Ndé Bazali par rapport à Nabiso Afrique noire. J'ai beaucoup aimé. Explique-moi un peu. Est-ce que pendant casino baye mon frère, Ndé Tozabo, ou bien CP lo mo ba kia moi ba bonjour les ade pour bon les ade. Ndé mon nanga to mo na to nka to brosser. Il faut que ba mbote. Mais si ko cousin nanga ye, kwa zangi kwanga. Nda moko na kufinzala na pesi cousin nanga li atonda. Je sais pas. OK, matondo mingi. Tango lobeli ba maghrébien baza mieux par rapport ya nini. Et si quand on a tokola ko tomber na confusion. Tala ba pays des Maghreb. Est-ce que na kata ba pays des Maghreb na institution na bango basala ka religion christianisme to religion islamique. Baza na kata religion islamique. Au Kakolangote, Bamboka wana nyonso ya Maghreb, baza ba arabe. Topé baza na kata religion islamique. Alors, tant siko lobike bodimbisi. Tango lobike mwana kazinanga ye mais na pesi chambre moko de luxe té. Luxe na bango et outi pas ina biso banokote. Mais tellement déjà le la race wana azwaka déjà divinité. Ba yaye o bazala ki liboso. Et si ba vandisi spiritualité wana ya islam nde bazo dépendre na part ya islam eza luxueusement au biso to pesi bango teza donc eza parce que ba reconnaître ba koko na bango nde ba reconnaître descendance na bango. Alors c'est que yo lisu te muto pesa ki esika parce que tozo ke ne siko yo ingeta to ke ne siko yo mwana mboka to ke ne siko lobike mwana noko na yo ndeko na yo agar azo de lazangi esika aye pai na yo seni opesi esika mabele ni opesi parce que mabelo yo pesi il faut reconnaître yo parce que siko na nde yo pesi mabele mais azo sambela nzambe na yo te matondo mingi to silisa tozo lo baboyi race wana ya barabe bazaki na mabelete ndoko mona nini ndoko mona kuna na likolope epa ya batata na bango batikela bango mabele ya Palestine peteni o wana komaki lokolo ya kokauka na ebité ceux qui makambo na zoloba eza historique te eza historique mais ça peut être lisuka kande oyo total la likambo oyo biso tozoloba boye biso to pesi bango lixite ce qui lixite biso te bato to sali bango na lixieuse wana mais lix wana bazui yango par rapport ya contact o bango batikali na yango po biso banoko na bango to kitaki vers bango basali mabele na bango malamu ki alors foye bape bazui yango quand lixie wana ezui bango temps parce que na biso na bango to mitikelaka bango déjà mabele wana bien avant que la religion christianisme et ya kovanda en Afrique bango déjà ba mizulaka déjà Égypte ozomona alors koloba ke biso banoko na bango tozui chambre moko ya lix to pesi na banankazi te bana biso to pesi bango chambre mabete eza na contexte wana te alors to est-ce que to lobela ke religion christianisme eza frein pour nini eza frein tout ça la calcul ngai na papa na biso tango nini bakoko na biso babandaki kokela tango bayambaki mondele ou tango ko permettre na l'ex pasteur micro pour OK question na tuni ba ko répondre après na mekempe ko développer introduction tango nini bakoko na biso bazalaki na créativité eza tango bavandaki bango moko na banzambe o bazalaki na bango na minoko o bango balobaki tout tango bayambaki l'homme blanc oko remarquer que histoire na biso ya création to bandi yango na se tango bakoko bazalaki bango moko koko na biso na kalaso kaka nyinyi ya mana epo kata ye mbele zalaki importer na Chine te na Brésil te asalaki mbeli na ye moko akatelaki eloko na ya bandeko katela mais quand est-ce que moto mwindo akomaki na stérilité ya travail eza tanto embrasser ki ba religion importée parce que ba yaki kolongola biso na culture africaine ba yaki kolongola biso na divinité africaine pona ni tozolobela bongo bonzambe kati na moto nde tindaka moto abanda ko créer exemple bato basala ka ndeti bikeko ndeti maboka to benga bango lelo ba sculpteur en bois mais tant on a no mundela yete na sculpture wana
bakoko na biso basala ki côté bakoko na biso ba kreza kan zetete ba kreza kan zetete alors sagesse wana intelligence wana omoni lelo bato soki bazolo bela œuvre bakoko bataka ngona partie sagesse te tant musu to comprendre te sagesse c'est cause andete nini oto benga kabwanya bwanya za façon d'agir hein bato mibale bazoyoka na te likambo moko epesi bato passe difficulté mutu moko abwanya monani awa apezango mais tant bakoko basala ki boatu basala ki boka basala ki keko ezala ki na faculté ya sagesse to na faculté d'intelligence boatu basala ki yango ezala ki bwanya te tant basala ki boatu bakoko na biso bazaki mayele basala ki boatu po bakati na ngomai donc okoya ko remarquer que technologie africaine ezwa ki frein ezwa ki stop tant on doit embrasser ba religion importe. Donc technologie africaine est kozwa franc na recadrer débat moké tangu bandeko bandimi mindele baya est-ce que mindele ona baya ki kana nzela christianisme to baya ki pona politique problème na biso ezali au sala lien entre christianisme et na développement ya Afrique to ya RDC alors que développement est plus lié na politique que na religion oko limbisa biso na ba peuple dominé tozalaka na peuple soumis na peuple insoumis. Alors banane bakomaka peuple soumis ceux qui va arriver kaka na ko récupérer mental na yo et s'il okomi na soumission à 100% pas mutu azo konza yo or biso tango mindele bayaki awa ba arrivaki nanu na ko convaincre roi alors roi azali nzambe roi azali garant ya molongo mobimba ya bato na kati ya mboka tango roi andimi bato wana ba pesi baptême bapesa ki baptême na terme politique te bapesa ki baptême na soubassement ya religion chrétienne. Alors tant yazoloba religion chrétienne to peso ki tokoka bola religion ba mususu na politique ba mususu ezaka ka ndengo totia kango mais molimo na kata nzoto moto na molimo na nzoto nani atambusa ka moninga eza molimo. Alors bonzamba zawana po atambusa politique na biso zawana po atambusa science. Alors tant religion christianisme yi ba enseigner biso doctrine moko oyo biso to yibaki te. Alors to longwe na créativité to landi doctrine na bango kuna to bimi kaka bato ya kolela katango nyoso kosambela ka nzamba ya kosunga or bakoko na biso bazalaki basambelité kasi basali nde ngono komona lelo ceux qui tenient le bela bokoko bato ba bakoko basaki nini bakoko basuka ki neboka mais ceux qui basuka ki neboka ceux qui basuka ki na boîte par rapport ya tango bazalaki na contact na divinité na bango. Alors lelo to bengi religion christianisme est vrai pourtant kaka to embrasser religion chrétienne invasion motumindo pe telemi nani to yebi par le nom de Jésus a en Afrique to pe na Congo asali exploit moko voilà ça ba rassemblage te. Voilà, merci beaucoup Papa Didier Lompinga. Nazozongisa micro na ngambu na yo. Nani o yebi lokola chrétien a sali ben invention. En plus à lobby et banda qui frein parce que roi comme les akina ni sous zingankuvu tango andimi kaka christianisme ba baptisé a changé combo et sika esprit créatif ya ba africain et katana ki pe ba africain ba koma ibato ko lela ba komi ko dépendre na mindele. Merci Maman Yango na lobby que quand on comprend mal l'histoire, nous faisons des dérapage. Loko les atozo sur la masolo ya mboka na historicité nango toloba poye mama. Na nzambe na biso ya Afrique to ya Congo. Ba yeli yo nzambe ya bapaya. Toke na lisolo ya ndeko na biso a mwasi Agar. Aboti na Abraham, Sarah aye kozwazemi abengani Agar. Biso tozwi bandeko na biso topesi bango Afrique du Nord. Baboti basali kuna baza na religion na bango Islam. Bayokanaka na Isaac te po nini par rapport ya makamona mibale ya Agar na Sarah. Siko soki neti lelo toza na plateau na yo ya ABC1 boy. Mutu moko aye po a s'imposer na kati ya plateau na yo. Okolinga kotikela ye a s'imposer toi sani. Nzambe ya bapaya moi mon problème eza to loba nzambe nini ya bapaya oya ye. To ke no malembe mama banda mboka na biso RDC to yebi yango. Banda to yebi yango. J'ai beaucoup de respect envers
Papa Simo Kimbangu natanga na Mbanza Ngungu na yebi Kimbanguiste na yebi yango nazolo baboy parce que bango religion africaine babimi na Kimbanguiste babimi kuna pourquoi parce que batu bakabwana aka soke loko moko zo simba te babimi kuna alors nangina lo baboy tozwa bango lokola bango bandeko na biso ba africaine bango mutu balingi Congo koleka batu nyoso mouvement nini bango basi basala pona ko dédouaner Congo mais nalingi na loba biloko mibale maman nous avons quelque part ici na Kinshasa monsieur moko akoma inapte en France il s'appelle Révérend Coutinho Fernando asalaka action moko afungolisaka eloko moko o babengi sauvons le Congo. Sauvons le Congo. Nga nazala président communal yangaba ya sauvons le Congo. Bah chrétien, Coutinho c'est un chrétien, un fervent serviteur de Dieu. Pourquoi à ça que le roi pas mon mbogesani et marcheté mais mais il est venu en fait pour nous dédouaner Congo. Tozo que na date moko na septembre ici non je m'abuse pas les 16 unis ezaka marche moko ba chrétien je sais pas. O ba tu belé ba kufa na mboka oyo. Église catholique mutu basala makamwana. To que non na histoire yango. Qu'est-ce que l'église des noirs en Afrique on de kolanga zo balelo basali pour la dédouaner Congo. Et le Congo côté et ça sinon ko betaka histoire bato balanda biso ba retenir nini Coutinho Fernando aza vivant les lois comme paralysé na France à cause de la révolution à côté saki na kati ya RDC ba catholique a batu combien ba kufa le 16 septembre so mukoni. Quelles sont les actions? Parce que que mboka na biso banza ba pa ba freiner et là ni mboka ezaki lango o bango siko baso ba ke non ndezana to so sala boye pour to so mboka na so place ezali. Voilà, merci beaucoup papa Didier Lompinga ba minute na yo kei déjà concrètement bo sali nini ndeko calva parce que bozaka wana histoire ndinga ku vous le cas déjà 1400 soki di bozo kanga makana histoire mais maintenant que nous sommes freinés parce que li boso bozala kité siko bozali bo sali nini matondo mingi soki tozo kendele boye to bando tuna namba msuba mituna moko tozwi ya nonangote mbala moko to lekisusu na mutuna mususu mutuna na biso ezaki boye avant religion importée ba religion importée et ya et pas ina biso ba yindo tozolo bele pas ina biso ba yindo to embrasser ba religion importée ba koko na biso bazalaki basali mais na tangu kako to yambi ba religion importée ndesika to longwe basali to lobi na papa na biso ameka ko yebisa biso nani o ya yebi na tangu oyo to yambi ba religion importée nde to komi basali nde to komi na invention na échelle ya monde to représenter nini na support ya religion chrétienne tangu yebisi biso papa Coutinho Fernando asala ki sauvons le Congo yazalaki président ya Ngaba mais à l'obité objectif ya sauvons le Congo zaki nini bazalaki na combien de plantations ya bilanga atalisi biso ngote balona ki nini alors mental nini o bango babandeki kopesa bato moyindo soki kaka na support ya Bible mais yango tozolobela frein parce que omoni quelqu'un qui est aliéné eza moto oyo azwi kobanga na bomoto na ye mobimba Alpha Blondy aloba adage moka lobi la science sans conscience n'est que la ruine de l'âme. Alors baloba lisusu na lopoto un peuple sans culture c'est un peuple mort. Ce qu'on a telemi o pona lobela la religion africaine. Tango bakoko na biso basalaki na culture africaine. Tango bakoko na biso basalelaki kiboyindo mbuma na yango emonanaki. Alors, dès que le christianisme... C'est la tolérance. C'est la tolérance. Alors, tango, ceux qui papa tuni mbumanini, oye monanaki na profité na répondre ango. Mais tango bakoko na biso bazalaki awa, mbeli basalelaki bango ango te. Eza fruit na tango bazalaki na difficulté ya kokate loko ezalaki fort. Tango bakoko na biso, d'ailleurs to bete la bino di solo ya Égypte ancienne. Égypte ancienne. Formol momification bakoko na biso nde ba mbomaki
Pharaon Tutumosi, Toutankhamon, bazalaki ba noir. Alors, si les lots va présenter banzoto na bango à bon état, ezalaki par rapport il y a médecine africaine. Alors, les lots tant que tu embrasser culture étrangère, tu perdrais ba valeur wana nyonso. OK, donc tout africain ba benga ke licencié, docteur 1, gradué 1, ingénieur ba benga ke nini. Mais biloko nyonso yazo salela eza ko correspondre te na ba titre académique o yazui. Alors, tout mécanisme ko kende na institution classe. Tant que tu as classe, koyo kaka boye, ezo bima déjà classement. Et ça déjà le moko boye ça na désordre, bazo linga ba orientango. Donc veut dire la classe c'est l'orientation. Bazo linga ba pesa biso ordre. Donc to koma utile. Classe ezo banda na étape maternelle. Pourquoi maternelle? Pour moi ezo bima wana eza maman. Maman nda ebi caprice ya mwana. Maman nda supporta kazemi 9 mois na libomo na ye. Pour na maman, mwana kosa la salité première fois, deuxième fois, troisième, maman bondeleka ya senga kapo. Senga kapo. C'est au contraire na biso batata, to bimaka tongo to zongaka molili. So mwana salité première fois, deuxième fois, tata kutuka pour conseiller gogoto mbata et discipliner mwana. Ce que l'étape est primaire. Primaire au cas contraire, c'est l'étape primitive. Et là, ici, bon, moi, et ça période où bâtir ma caméra moto moi pour ceux qui m'ont collé à boss à l'autre côté. Les mots secondaires et aussi le mot seconde étape. Donc où est lundi primaire. Tant que comme tu as comme un cycle humanité. Le mot humanité vient du mot humain. Donc tant qu'on a humanité, bazo préparer yo. Na raison. Voilà, na raison que tant qu'on est dans université, ceux qui ont radicalisé université, qu'on peut s'habiller univers. Raison pour laquelle bato baki na université to benga bango be élève to benga bango banani ba étudiant ba qu'est-ce ko étudier nini ba ko étudier mabele mai na mopepe pour ensemble ndeza ko constituer univers pour bango bazwa secret ya création siko to zongi na cannabis au africain depuis to yamba classe université nini o bino boyebi ki batangisa bana te bana wana baza ba vrai étudiant na ndenge otolobaka ba étudiant. Est-ce que on a un christianisme mais tout on est comme ma science mais institution ya école banane bayaka na basé ça bango ba catholique tango baye batangisi biso tala mama to bebeli bisika mibale to bebeli na église na école en montant to kendaki na église tous les saints bazalaka mindele komba batu mwindu ya na sainteté to zala kité to zala répéter to keko bebela na école parce que na école batu nyonso mayele donc s'il faut ba lobela bentelo taba mindele. Ya batu mundu bazala raté. Ceux qui bâtit ya batu mundu ça ba copie coller. Ya batu omba msusu ba munisiata espoir mon côté pour l'Afrique. Donc pour na yo et là que zo freiner kaka RDC ezali religion chrétienne na ndenge bandela ki ne bandeli na o nyonso religion chrétienne aye nango. Voilà. Papa Didier Lompinga na ebi que zo réagir rapidement na poser sous question té pour Olandi vraiment na bokebi ndenge ndeko a démontrer depuis histoire si na ba institution au classe université église ndenge christianisme aye ko implanter a pour na ko détourner esprit créatif à Afrique. Na zo pambola nzambe regret nangezaka ki na kansa eza débat biblique. Il y a débat biblique. Et puis makambo frère azoloba eza lobby eza historique pour Bible pesa ka histoire. Merci maman. Histoire ngo faut la ba effet oyo batu faut ba comprendre. Frère alobi ba koko na biso tangu ba yeli biso makambo ya kibonzambe awa bazaki na mbelité. Basalaki mbeli ba importer mbeli na Chine te na Japon te. Merci. Nangina kotaka na histoire parce que bato ba olanda ba yebi na ngelo ba makambo Bible ba nini et le baté. Mais na époque wana mama to banda ba ko mso banda ko lata ndeni. Na époque wana parce que c'est l'histoire. Ba banda ko lata ndeni bazali na chemise ne konanga lati na singlet na sous-vêtement na pantalon na ketch na sandal na époque wana. Parce que biloko wana nyoso au lieu to ba évolution ya mokili nde ezokende mais tozonga na époque quoi c'est faut tozonga na nyonso développement nini baloba na tangu wana elamba nini babanda kolata il faut sikoyo religion africaine bazonga na makambo eza ya kala po ba mema biso ne siko to ke liboso yango omona ke maloba nyonso nde kwa zoloba il a pris ça où ce qui pasteur na tangi sakete savoir wana azu yango wapi so ki lelo ko boya intellectualisme aloba qu'est-ce que ils ont fait mais au comprendre ce kazo ba mutazo ki azo sentir que ça na verbe il sait parler il a l'art mais azu yango wapi
Il a fallu que non colonisation et freiner tant sous développement. Mais non, il y a la spiritualité ou l'église. Qu'est-ce que ça a à voir? Parce que la spiritualité ou la religion chrétienne est pour le sambo. Religion chrétienne est une moutaz à la paresse. L'apôtre Paul nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si wana a freiné, toi tu dis que tu vas faire ça. Bible dit l'homme mangera à la sueur de son front. Voilà la cancer ça va débat wana. Pour tout fond le livre Actes des Apôtres, quand on a appelé les gens chrétiens. Christianisme c'est être comme Christ. Au moins ni muto azo sambela na mulili. Oya yebinzambe te a olinga lumière te. Un chrétien aza lumière. Bible dit vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne. Vous êtes la sel de la terre. Makamuna yakito soleil ngwana. Mais malheureusement, c'est pas un débat biblique, c'est un débat historique. Mais freinage jusque là j'ai beaucoup aimé maloba loba ndeko loba. Naza contre maloba loba te. Mais nazo linga peuple oba olanda biso. Ba comprendre. Voilà. Et le konini tozo lobela. Bible pexi mutu ko travailler te Bible koti NT au contraire bazo tinda mutu asala parce que nzambe ye moko asala ki ba apôtre Paul bazo tinda batu basala bazo tinda mutu alinga muninga na ye toza la lumière to mema éclairage c'est-à-dire faut travailler la terre et si kanini siko au christianisme aye ko freiner ou bien problème ezande na interprétation na biso ba africain matondo mingi mama mayandu papa toucher le moko lobi évolution. Mais là on y va bien à révolution. Et là on va bien à révolution ça kolongwa na échelle yassé kokende vers l'écolo. Mais histoire eza wana présent pour etangisa biso. Tant tanga ki l'âge de la pierre taillée. Ba mema ki ngote ke mindele batu bataye ki libanga ba beta histoire wana na compte ba koko na biso. Mais poto évolution l'âge de la pierre taillée basuka ki na l'âge de la pierre taillée ba yaki na l'âge de la pierre polie. Et évolution par rapport ya rotailler na ko polluer libanga et comme lisse ba mbeli rango. Alors tant ba yiko zo sous évolution basuka ki na l'âge de la pierre polie ba kenda ki na l'âge de la métallurgie, l'âge des métaux. Donc ba koko na biso sans institution étrangère bazala ki ba créateur. Alors papa lobi bilamba ongana lati yango monita mazolo bango na seki tant to benga kango elamba eza na vocabulaire ya biso plus grave na kikongo eke kinkutu c'est que bakoko na biso bazala ki elamba bakoko na biso balata ki bilamba alors bato okutu bazui bilamba na sima tokoloba eza race blanche parce que na culture africaine tozana pideur ya robomba nzoto ya kobomba nzoto parce que bakoko na biso balataki tina se babomba ki nzoto nani azana ezaleli même na miso bana na ye akosokolata na sous-vêtement eza mondele po bazwaki bilamba sima auti ko loba lisusu eloko moko awa lobi soki bato bazolandanga bazokanga nazana accent nazana art de parler alors makambo yo nazyango epa ya nani mais papa zobosa na bato bazaki na art de parler na Afrique bazalaki yango tolobaki banzonzi pona nini bazwa nzonzi akende koloba makambo eza bato bana art de parler baza bato bayibi ko traiter makambo et à part ça il faut na lekela na système wana parce que na botami na époque coloniale donc on soit au Sibir voilà na Sibir parce que na botami na époque coloniale ameka ko expliquer biso Moïse poya koyeba ki bango na ba égyptien bazalaka bandeko tia kolela kinanda kwa nani akola kinanda kwa pharaon. Alors il faut azala kuna po ayeba kolobela mabe o eloba makakuna fumu kimbango abotami il fit protestant. Il fallait les canards par la Bible pour comprendre que le kotango yango et puis tango koya koloba tokanga bango kakana et loko bakosela kibiso. Alors pendant que le blende lamba Moïse azala ki esclave en Égypte. Moïse akolela ki nanda ku ya nani po azala ndengo yazali po Moïse ce qui a libéré le peuple israélite. Motif faisant moko azala assassin. Excuse na chité azala ki assassin. Akuta égyptien na israélite bazo bunda. Akaboli bango lobi Mutika bitumba tango égyptien nga répliquer kangi égyptien bomi akundi na désert bon mukola monaka israélite oba kokani na ye bazo bunda asala kanini akaboli bango na réclamation moko ngobo mabiso ndenge bomaki égyptien lobi makambo ekoyebana et par là kimaki ndesiko tala nzambe akekopona assassin wana po bomaka égyptien o akokana na yete. Alors par là yango nizotinda biso ba kabani bandi kuna oui ba preuve ya koloba ke ponzambe mo na lobaki ayoki mungongo bana ne kolela na bombo na mabele ya papa c'est biblique o yazolo des inspire
eza histoire. Alors Moïse a boma que Égyptien pour nzambe mutayebisa ke bango na Égyptien ba la bande côté. Voilà, papa Didier réaction na yo parce que to kobi vraiment na souka na ba histoire ya passé to komi même pas na année 60 ya RDC to lobby même pas makambo eko sala c'est là où eza souci nanga eza pasi nangai parce que tant on a yoka ki yokolo bananga que christianisme eza frais. Il y a RDC na Afrique et ça lengi lengi makas mais en réalité n'est pas que chose contente na autolobie lobby parce que on n'a rien parlé mais j'ai béni Dieu nzambe apambola ndekolanga apambola ABC1 apambola yo na makambo lobby en tout cas je n'ai rien à dire parce que bateau balandi biso ba retenir et le côté voilà. En quoi le christianisme est au frein développement, en quoi on n'a rien parlé de ça. Donc, voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Papa Calvatozo Kabwana, mais avenir il y a RDC spirituellement pour répondre les sous Papa Didier Lompingate, bande ko bango bazo juger si réellement ba retenir te bango ne ba koyeba mais avenir il y a RDC spirituellement ezokende wapi parce que to bodi ba corona yé makambo belé yé spirituellement on a des ordres côté na politique RDC na miso molimo ndenge boloba kimbangu amoni yango ndenge ni na miso ya molimo nyoso si Obama kire moko église moko na Bruxelles paroisse Jean-Marie Vanet pasa mondele alobaki tant que vous allez les méconnaître ne sachez que l'Afrique ne s'en sortira pas nani wana o soki to yebiete to ndimiliete Afrique ko bongate fo mokimbango alors papa lobi alekisi tango fallait ata mundimi moko bongo nga kutena nga nazampatete alors fallait ata salango awa parce que otolobeli awa eza bit ya freinage ya Afrique tolobeli yango ke o epesi biso frein eza la religion chrétienne nga kuna bande ko sangisa na ba religion importée donc nyoso eza na origine Afrique te yango ne telemisi biso avenir ya RDC spirituellement on avenir ya RDC spirituellement soki kaka tokokende na enseignement oyo kaka ndenge ezokende totala na banza soko zongisi soki mkolego ya soki tozwa suli bakwa kozonga wa na pasteur batuna la biso pasteur bible bande yi awa esali combien de siècles ndenge kota awa bolamu na bible na bamboka na biso eza nini to prouver que bolamu nango eza terre et place mon côté par contre tozonyo koma sous ordre ya bato kaka ba memela ki biso bible donc avenir ya Afrique ba dédié mboka pa mokonzi awa officiellement na 2020 tozo sambela nzamba zo cha loboko OK ceux qui population za ki éveillé to ngia surtout sambela te na 2020 donc ba pesi mboka officiellement pas Seigneur Jésus rien ne marche. Tout le monde a dit que officiellement, mais il fallait aussi subir changement très rapide. Mais pendant que tu mboka oyo et bébé là qui n'a pas religion owana, yango moni même tisiko yo bako quitter. Total confusion même aux politiciens bazozwa. Ezaka kanini maman. Tant que les politiciens bako reconnaître père de l'indépendance parce que 4 janvier botami na 1921 na 1921 fumukimba munda la musi milimo ya bayindo batelemi pona koluka koyeba bonzambe na bango alors 4 janvier eza effet ya maifumukimbango ayaki koteya siko lelo toza na reconnaissance mon côté na profiter to le la date pe ya le 17 janvier oyo to le kabiso awa et les bongo journée chômée mais ça férié quand même journée payée chômée sans relecture il y a histoire bazo relater biso kaka sans oyo mondele église catholique est-ce que batbaté rappelé batu église catholique était Lumumba communiste les alaki po ba yinisa biso yé mais lelo tozo ndima héros un communiste héros lelo par rapport ya nini ozomona donc ce qui tozo ba ki manœuvre église catholique asala ki po église catholique yé mutasa a gérer ki politique ya Afrique ozomona tout bela au tout beli samedi dimanche au kolia communion mais tout bela ezala ki un système pour nous dénoncer tout mutunyo surtout rozala na esprit ya révolution OK ko sala tout bela ngala na posa mindele batika biso tangu sangwa yoki yango sangwa za na complicité na politicien on comprendre tout vandi ka bolobi ba ko kango ba créer infraction batio na boloko pour molimo wana et se manifester alors on a lobi to bebeli na église na école. Donc avenir ya RDC ils appellent qu'à sacrifier pour to bébé l'église sur l'école. Avenir ya Afrique izati. Voilà, papa Didier Lompinga spirituellement est-ce que avenir ya RDC eza radieux vie makamnyos tozo mona politique santé tout. Merci maman. Question malamu penza yango yo. O il fallait que to vendre la tolobela mingi.
avenir ya mboka na biso mais tout tourner tout autour ya rien. RDC spiritualité nango eza malade. Spiritualité RDC est vraiment malade et RDC est une nécessité de délivrance. Okomona maloba oyo papa Simon Kimbangu ateyaka yango te ba depth nyos na sima ba osela. Pour preuve ba kabwana fraction et kota unité zabi. Qui parle de vrai papa Simon Kimbangu? Eza papa Simon, eza mon koto, to eza bango. Non, le problème il y a RDC, c'est un problème spirituel. Dans les cas d'émission na yebisa yoke, bate kamboka oyo. Maman, sans la prière, mboke ko zande to zalelote. Sans la prière, au moni, le diable se déguise en ange de lumière. Yango zomona, poka au moni radio TV ezata ce qui deuxième émission ezato de ba fait réel oyo eza na spiritualité, vous le verrez, vous allez comprendre. Donc tozo makambo yo tozo mélanger nzambe na ba sataniste, nzambe ba mélanger ka ete mama. Dieu est saint. Il faut donc que venir à RDC, ezo senga lo sambo. Batu poka émission ezo senga lo sambo et na lobela kayo na mokanda na Esaïe 62. Bien pour l'amour de Sion je ne me tairai pas. Je ne me tairai point. Oui bi nzambe akoko se plater place bana na ye bazali. Mabeza. Et puis nzamba zwa lokumu soto kobenga sima toleka toza na précision nzamba ngo ya bapaya oyo aya awa kombo na enani nzamba ngo ezandenge nini poto kende wana. Voilà, que Dieu soit loué. Nzamba pambola ebiswan apambola ndeko na ngai oyo tosangani lelo pona émission oyo en tout cas nzambe apambola bino. Fidèles abonnés, merci à vous. Je sais que bon le bapo ani no 4e émission mais to ebisi bino que 2e volume ya émission oyo kozala. Alors ko banga te tinda question na na commentaire ozape na posa yo apporter to yo moko po leka direct benga biso na ABC na numéro ozomona on a contacté biso ensemble tokosola yango. Est-ce que le christianisme est un frein pour le développement de l'Afrique et de la République démocratique du Congo? Ou des qui thème auto débat qui nango lelo malgré que tu épuisé yango te po thème eza mulai na gauche nanga tozaki na ndeko Dilwa Banza Calva bongo na droite nanga tozaki na pasteur Didier Lompinga bango ba démontrer biso noir sur blanc ndenge nini spiritualité ezako influer sur le développement il y a République démocratique du Congo. Alors on a la PC bino rendez-vous mais na sengi bino aussi botinda ba question na bino na ba commentaire ba réaction na bino partager vidéo oyo ensemble to lukana no ici kama be à République démocratique du Congo ezo uta poto déraciner yango afin que to sauver mboka oyo. Peut-être problème eza na politique te problème eza na spiritualité yango yo to réfléchissaka. Merci na Fali Matoko, le plus beau réalisateur de la ville. Merci na Jimmy Boembe Omonos. Ngana bino tokuta limbala sima. Ciao ciao. ABC One Television. ABC One Television.